Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kisasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kisasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karata kate. Ya ona benga gayo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema. KNB Telema Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Bon week-end na bakinoa nyonso pe bienvenue na numéro ya sika ya magazine na bino. Oye mesana kolobela bino ba réalité ya vie ya Kinshasa na biso KNB. À 2 jours ya délai oyo ba dialoguiste ba mipesa ki pona ko bimisa gouvernement ya sika. Bakino bazo craindre ba pesa raison na batu oyo ba lobaka ke congolais a respectaka ba accord na été. Dialogue ici là, ça fait déjà quelques jours. Oh, bazala qui va participer à dialogue. Et si déjà signé accord, bazala déjà approuvé donc bazala qui produit babimsa gouvernement ainsi qu'à après 21 jours, mais les autres 19e jour donc quelqu'un qui a 2 jours, mais l'autre on a nous et ça la mité nous gouvernement ainsi qu'à bimité yango to kosola na bakinois ba pesa biso ba point de vue na bango parce que ezala qui peut produit babimisa na nous premier ministre mais na nous eloko ça la mité bakinois ba pesa biso soki torozo ngaka tena likamune to besana koloba que bakinois ba respecter ka texte. Ah non, soit ambitieux zaka qui va respecter ba corps na bango ba signé. Ba yeba o nini ba ça la pour peuple à la l'aise. Pour biso pour ça kimia. Toza na pour ça vraiment kimia zala devant tout le monde. Pour penser que toza na bana, toza na bandeko, toza na ba famille, toza na pour ça kimia entre deux. Ba yeba no ba ça la pour na biso toza la l'aise. On a en tant que Kinois puis père des enfants bon talakaka. Donc eloko bango ba sali d'abord wana et ko boutir à 0. C'est parce que Kodio Yemoko Yakozwa Abiloko Bakeko Sana Union africaine wana. Ils ont un impact. Mon côté, c'est parce que comment voulez-vous? Les Kamba Moukousse, Boyo Kanabino Mignon, surtout pour toquer une fois pour toutes. Mais le Binino, les trains démarrés. Bon, si le train démarré, qu'est-ce que tu as dit na soukati? 2 jours, tu as des solutions aux Manango. 2 jours, Quand on voit de début 2011 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu l'argent pour financer les élections. Maintenant, ils demandent, c'est pas 18 mois de créer comme ça. Où est-ce qu'on aura cet argent? Au moment où le budget régresse toujours. Et vous avez respecté. Parce que ceux qui ont respecté, mais ils ont comme si Batumoko bazwa peuple na otage, basakala na peuple, basali ba biloko la bango bakabuli ba pouvoir. Les mêmes gens qui étaient au dialogue là-bas, demain ils deviendront des membres de majorité, de la majorité. Alors ça ne sert à rien de distraire les gens, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Hein, je connais les Congo, il y a des histoires de sentiments, c'est tout. Bon, Bakorango, Bako respecté tout comme Talakaka, mais le coup d'appel accord et Tikakima Zelamoko Kolbate, Bao et Bako Takite. Bango pe bakoka ko signer po bakoka koyeba ndenge ni bakolanda nzela wana poto ke na mapano bon na banzi ko sala ke accord wana to pesa ngona no tante hein to pesa ngunga po makamba politique eza makamba mboka yango nde ezokunza so stabilité za mboka donc ba benga ka ba opérateur politique donc ça va fandaki na dialogue na masolo wana bon ba ope bazaki te batia moi point de vie oyo esungaki bango nyonso bakende mais nazomona bao bakotaka te eza pasi po toyebi vie tomalanda mais soki abude mi baza pre bakende kaka. Bakinois va partager et penser na bango alors souhait ya congolais nyonso ezali que gouvernement esikaye bimapé babimisa premier ministre en tout cas eloko tokosenga juste kaka à 2 jours au etikali en tout cas passer l'effort ya kobimisa gouvernement esika pour que congolais nyonso azala satisfait.
Banque centrale a annoncé que biloko tina décembre marché ekozala inondé. Yango toluki toyeba soki eza musala ya banque centrale nda annoncé batuke marché ekozala inondé ou pas. Moto alobelaka baloso bamadesu to biloko ya kolia to ba marchandise to yebi ye aza ministre ya économie ye muta asalaka état ya bamakambo etali biloko wana ya kolia gouverneur ya banque centrale kuna dépôt ya baloso ezalaka kuna te madesu ezalaka kuna te ye ti alekaki na télévision eloko ye alingaka loba dollar euti na 92 epumbwe mbala moko ti na $1201 to $120 na $100 wana lobi te azokende kobeta masolo ya madesu baloso wana en tout cas to moni nde tabeti libanda mais ye gouverneur to yebi nde mbongo ezalaka kuna franc congolais na dollar eloko ya lingaka lobela nde yango wana o peuple abande kozela ya kotangela to malewa te wana eza confusion totale parce que ye makambo wana etali ye te ye face occupé na makambo etali ye ya taux d'échange pour que mbongo ezala stable makambo ya kolia wana vraiment eza confusion elo tosenga na bakonzi na biso ke moko na moko azwa vraiment responsabilité na ye moto akoki kovivre uniquement kaka na baperiode ya fete te moto azovivre mikolo na mikolo si baautorité na biso baza na posa yake peuple congolais azala bien il fallait pas raisonner comment congolais akoki kolia bien banda le 1er janvier ti le 31 décembre gouverneur ezolakisa musala oyo baautorité ya mboka na biso bazosala il y a toujours des confusions de part et d'autre tozoyeba te nani aza nani place na ye eza wapi toyebi te soki azali mobeti ndembo abetaka ndembo soki ozali gouverneur ya banque otala makambo oyo akoki komettre monnaie na biso stable me akota nani na makambo akolia ya bato te ya un ministre ya économie nde moto akotala makambo etali kolia ya bato ye nde astabiliser monnaie soki lelo alobi ke non bato bakolia bien na bonne année et après bonne année donc bozongi na pasi na bino non basala eloko ye gouvernement sala eloko yo ke même après bonne année bato ba vivre mieux après bonne année donc vie zongi nango na ndenge ya kala motu na motu il faut asala musala na secteur na ye gouverneur à banque ndenge azaona il faut lutter pour monnaie na biso ezala stable économie ezala bien et puis abunda nanu koluka moyen ko stabiliser monnaie nationale banque centrale eza l'état au lieu ki akotaka na makambo ya économie alobaki o biloko kolia ekoya d'ici décembre ba fete koleka bien waleza musala ya ministre ya économie batika nde mutu na mutu asala musala na secteur na surtout gouverneur ya banque asala musala ya ko stabiliser cadre macroéconomique mbongo ezala bien de façon que mutu soko ba futer salaire akoka ko se servir na mbongo wana. Mauvaise habitude et pas ya chauffeur taxi bazalaka une fois so ya memi batu mais soki muta beleli yazo express ako préféra kitana e batu. L'équipe partout, le magazine de notre concernant les chauffeurs, n'a pas d'habitude. Ceux qui ont déjà battu na mutu, comment ceux qui mutu mort est stress à se permettre de quitter bateau et si va m'attaquer. On tout na bango, là on est ça là bango, ba quitter bateau tant déjà ba memi ba. Oui mi, ti barré, na mutaya so mi bilo on est là ya boutique na zando on fait ça 20 000. Fona we la bateau wana mais normalement fona que ti ka bateau on a belé liboso mais na kanda ba mo pao. Maramba sa biso ba chauffeur fona we la ya mbongo ebele kicha batu po varier ezala course mobo epesa mbongo mbongo ya calcul teke o ya course oyo zalé na ngo par exemple batu wana zalé na bango baza 5 ou bien 10
varie na zo ya 50 000 fona kita bato wana na welisa ke pour sango epeselanga bien. Express na client simple ba différent. Client express a kozwaka mpe abonnement banini ye moko kaka na keti la destination akapesinga mbongo mpe na montant ona osenga ye. Bon eza mpe na baclient moko mpe na kutana na client express ya mwasi ya bien na kiti bino nyonso bobowana nsima nazwi na koti idéologie bani mala moko te mama difficulté te ba transport ezebele non ba transport ezebele client express na client simple ba différent. Boki ba chauffeur na ba receveur ndenge ba pesi ba raison et ça là que ba kitsa ba client na bango esi ba matin na mutuka pona mutu moko o azozo express donc ezaka pona intérêt mbongo nde sala bango ba kitsa parce que ota la kuna kozwa mbongo ya ebele par rapport ya kozwa marché moko ndenge azo ba client comme ma destination moko mais tant azui déjà express na ya bi que kozwa mbongo ya ebele tant sukutu ya journée mobimba mais eza pe mala mingi te na bino ba chauffeur pourtant on besoin déjà ba client ba bi déjà que bazo que les places au bazo que yo déjà kiti bango et ça la pe bien que ba kitara lisusu et surtout ceux qui transportent les passe monter côté baninga la difficulté vraiment la bino bosela ngo bo mekampe ko changer Kinshasa et l'équipe. tosololi na bakino bayebisa biso soki ezali ke mwana ya mwasi to ya mobali bazali na ndako na bango ya libala et que bokilo na moko na bango mibale alinga ya kotala mwana soki aza na droit ya kokota na chambre ya mwana na ye. Kinshasa et l'équipe partout magazine KNB to ekotsolana bakino bayebisa biso mama bokilo na yo o aza soit mama ya mwasi na to mama ya mobali na yo est-ce que eza normal akota na chambre ya bino bana o bosi bobala ni yango to ekotuna bakino bapesa biso réponse soki pe eza logique. Chambre ya mwana te mwana oyo asa koli ata kutuna na bali te mais soki akoli na kokota na chambre nete même oyo bali c'était l'équipe lisusu sérieux na kokota te na chambre na ye mama kokota na chambre te ngai na kolaka tata na nga komi na suka linga kende abengi nga kota na chambre to solo na yebisi na ndaka mobali na boti bana pe bakoli na kokota na chambre yo tata na nga te tata na nga vandi na chambre nga na vandi libanda chambre asengelaki nga kolobela nga nyonso na yokaki bongo ndako mwana na nga ya mobali to ya mwasi chambre ya bokilo na nga na kokota te okuta bokilo no mutakala na kati ya chambre okokima okosala ndenge nini. Donc il faut ça vous êtes très impoli vous êtes papa ou ayekula te ou atanga te wayebi azanga na manière te okuta muda mutakala nso akoseli yo olinga o violer siko koloba nini. Wana bauti kolanda ndenge kino moko na moko a répondre donc eza normal te mama ata mwana za mwana na yo mais tant basi bakoli babala en tout cas baza na ba intimité na bango bongo yo ya kaka na chambre bana okoti bongo siko soki okuti bango na position moko ya bien te ostenga pardon to okima donc eza poli te faut kozala na ba limite ata baza bana na Kinshasa et l'équipe partout. Jamais rata rubrique na bino ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB bokolanda la photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Bouka Kingo. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée. En selfie. Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Bouka Kingo. Ego d'idée. Ophtalmologiste et docteur Dieudonné Ngoy alobeli diabète pe ba conséquences nini ekoki kozala nango na miso ya moto. Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage du sucre dans l'organisme. Et ce sucre
provenant de l'alimentation. Et c'est ce qui se traduit par la glycémie. On distingue principalement deux types de diabète. Le diabète de type 1 ou le diabète insulino-dépendant. C'est le diabète qu'on retrouve chez les jeunes. Le diabète de type 2 ou non insulino-dépendant, et c'est celui-là qu'on retrouve chez les sujets âgés. Les symptômes du diabète sont le reflet de l'hyperglycémie. On retrouve chez le diabétique les signes comme la fatigue, les urines abondantes, une soif intense, une perte de poids. Chez certaines personnes, on retrouve une cicatrisation des plaies qui est un peu trop lente. Et ces signes sont principalement des signes qu'on retrouve dans le diabète du type 1. Tandis que dans le diabète du type 2, les signes sont un peu mineurs et parfois même ces signes se passent inaperçus. Le traitement du diabète, comme nous l'avons dit, dépend du type. Il y a le diabète de type 1 qui est insulinodépendant, c'est-à-dire le malade sera soumis au traitement à l'insuline. Et le diabète du type 2, celui-là, on donne, chez ces personnes-là, on donne des antidiabétiques oraux. Oui, effectivement, le diabète attaque l'œil. Lorsque le diabète attaque l'œil, c'est parce que lorsque le sucre est élevé, cela se traduit par une modification au niveau des vaisseaux. Et cette modification au niveau des vaisseaux, les vaisseaux de l'œil, font que les vaisseaux changent, n'accomplissent plus leur fonction normalement. C'est ainsi que au niveau de l'œil, on trouvera par exemple, au niveau de certaines structures de l'œil, au niveau de l'iris par exemple, on peut trouver une rubéose, c'est-à-dire des vaisseaux qui se développent au niveau de l'iris. Au niveau du nerf optique, on peut retrouver un glaucome. Au niveau du cristallin, par le fait qu'il y a diabète, il peut y avoir le développement d'une cataracte. Et la complication qu'on retrouve très souvent, l'atteinte qu'on retrouve très souvent au niveau de l'œil, c'est l'atteinte au niveau de la rétine et qui se dénomme la rétinopathie diabétique. tosololi na bana bayebisa biso soki esali que papa na bino azwi mwasi azali leki par rapport na bino boko accepter ba reproche na ye facilement ou pas? Kinshasa l'équipe partout le magazine na te ko swana ba kino ameka un peu ko ebisa biso soki lelo papa na bino azweli bino mwasi mama ya sika o azali leki pa na bino bokondi ma reproche na ye facilement to pe soki agange bino bokondi ma yango étant que maman to bobanda ko boya yango. De pas reproche, quel genre de reproche au salanga? Ceux qui a salanga, bah reproche moi ils a valable n'a pas accepté. Soit c'est un reproche déjà valable était n'a pas accepté. Pourquoi? Moi à la plus âgée que ngai respect fait à la âge bien qu'à moi c'est papa. Donc c'est un peu ça. Si le reproche est valable, je dois accepter. Si c'est valable était non c'est l'âge nanga. Moi c'est papa, bah bien arrêter maman. Ande moko mobali ya maman ta bocho ta maman. Ata moi qui bo moi na muke na e. Mais pour le respect de papa bino omi qui saka devaye pour na o se pesa mutema papa bino na ko jamais kozala abetinga na beta donc eza propreté il faut respecter papa na soki mwasi na ye que ce soit muke na ye mwana muke na ye soki agange lui abetio tant que aza mwasi papa na yo faut respecter kaka o la ki papa ta maman o sala obinga ka maman mais eza maman propreté ya ozongi sela e eza maman normal te bani bokine bakino apesi ba point de vue na bango balobi que malamu ekozala mingi soki mama wana aza comprendre bango et puis azo solo la malamu na bango mais tant azo gangela bango na miso ya bato ande baolinga te mais tant yebi déjà que aza leke pa na bango il faut se comporter tant que maman et puis aza na bango lokwa camarade pour bazala mabe te. Kinshasa et l'équipe partout. Asi azuli bino solution pour na kozwa ba voiture ya malamu ye nani Trust compagnie accompagné ya Force One soko za na posa ya kozwa zo ba détail élément. Nulle
Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Le CLE, l'unique événement de l'année, Rosalabongo, le 13 novembre, à l'occasion, il y a 365e numéro, il y a magazine Abino KNB. Ce que vous avez à participer, ils ont des détails, éléments. Arrive, 365 est arrivé. La 365e édition de votre magazine KNB, c'est déjà dans quelques jours. 9 novembre 2015, 9 novembre 2016. Le magazine Kinshasa Nabiso, un an déjà. Magazine Oelobelaka via Bakinois sans concurrent ni ba imitateur, unique en son genre, mon côté na Kinshasa, mon côté na RDC. Boya ko fete na biso na mama na excursion oyo ko salama dimanche 13 novembre 2016, lieu d'embarquement ezabongo na gare centrale ya Gombe. Ensemble na ba partenaire ya tourisme et ya environnement, boya ebele potoko tamola Kinshasa mobimba en mode touriste. Pe ba bete la biso ba histoire, pe masolo nyonso oyo toyokaka na Kinshasa. Babiye oyo eza numéroté de 1 à 365. Soki osombi yango à $20, nde oko bénéficier na t-shirt souvenir ya KNB, consommation ya boisson sucrée, pe accès na point de chute et sika fête monene ekozala. Occasion po bokutana na ba agent nyonso ya KNB pe ba présentatrice préférée na bino oyo butu moi basalelaka bino musala po bosepela. Oyo bakozala très disponible pona kosolola na bino pe ko immortaliser ba moment de joie oyo toko lekisa ensemble. Surtout ba selfie somme en trop. Toko souffler gâteau ensemble, kolia, komela, musique na comédie. Ba betela yo lisolo te, excursion Kinshasa na biso nanu ezala te. Première édition yango, billet à $20 seulement. Eza déjà en vente na siège à Force One Service na croisement Colonel Ebea, avenue du Marais na commune ya Gombe. Non loin ya hôtel de ville ya Kinshasa, ba surprise eza ebele. Lokola toza kaka na besoin ya 365 personnes, mi sombelaka déjà billet bien avant pour ceux qui ba place ekoki na bus, moyen to bakisa bato ekozala te. 365e édition ya KNB, un an ya magazine Nabino, unique événement de l'année. Kinshasa et l'équipe part. Puissant Mazembe, Zobeta Bongo final, retour dimanche à Lobi na Lubumbashi, mais constamment quand on sali que ba match nyonso ya Mazembe, ezalaka susu na nguma te ndenge ezalaka kala yango to sololi na bakino ba ebisa biso bongo pona nini.
Kinshasa l'équipe partout le magazine na bino tokiti sur terrain pour na solana ba kinois par rapport à match final oyo Mazemba ko beta na Lubumbashi. Mais to constater que qui s'est fait oyo bana ko zala kala soki Mazemba zo beta match mikolo eza lisusu te yango to tuna ba kinois eloko nini esali que match ya Mazemba ezara susu na ampleur tende ezaki kala mona batu na ba bar bazotala match boyo ka bande ba opesa ba point de vue na ba. Mais quant à l'engouement oyo batu bazalaki nango nyonso tuna balina foot ekita parce que retransmission ba match eso sala défaut biso nyonso tout okoko kenda ka stade te ba musu ba petit ba kuma okende stade ba makambo ya pamba biso ba mikolo to kima stade to koma kozela to se réjouir bisika tozali bien ndako bien quelque part mais il faut pas retransmettre match na télévision pour quand même biso to landa yango to sepela bisika to ali. Mais en réalité football il y a tantôt le bas tantôt tu es aussi le haut. Ces derniers temps, Mazemba en forme, mais en forme était auparavant. Raison pour laquelle le sentir moins décadent soit. La football, il y a un moment, beaucoup à moi top, il y a aussi un moment, moi baisse, moi donc dans ces derniers temps, Mazemba a moi baisse. Mazemba toujours en ampleur. Nabiso la population, même si que les politiciens, les politiques, Mazembe toujours sur le Congo partout, nous sommes soutenir Mazembe. Azo sa fierté à Congolais. Donc les lots na Congo, tous en finale, azo représenter Congo. Comment que Congolais ont soutenir Mazembe, biso tout soutenir Mazembe, biso tout. Si ko bango, azo en plaire n'engazala qui kalaté parce que ba la sango la télé nationale. Na phase de groupe, ceux qui équipe comme na phase de groupe, il faut que la télé nationale ne la kisango. Mais Mazembe, bazola kisango te, c'est normal que aux autres sentir engouement na te. Parce que avant ça, il y a la télé nationale, dans chaque édition sport, balaki kisango senti que mouvement Mazembe zo beta. Mais pour l'instant, ça sous bongoté. Nous avons senti que moi mouvement les athées. Mais sotamboli, au senti, sotamon na ba cité, sotamon partout, au comment na que Mazembe zo beta final. Boyoki ne bakino apesi ba point de vue na bango par rapport ya ampleur oyo Mazemba zaki kozala ngotanga obeta ba match na ye ndenge ezala lisusu lelo te bapesi ba raison ba vu que pona bango ezaka ka manque ya retransmission ya match na télévision nde eza la base ya baisse ya ampleur wana yango basengi na bakondi ba mekampe kota likambo wana po ampleur oyo ezaki na match ezonga Kinshasa et l'équipe partout. Nandule ya lelo Prince Yannick Zélit, ancien drummer ya King Kester, alobeli mouvement na ye ya sika oyo ye moko asali. Bomangai, na senga bebe bomangai, 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 bebe bomangai, bomanga na elengi, bomona nenge na koma kotanga sol, darling when I see you I can breathe, okomisa kanga lokola kizengi. L'objectif est qu'on a fait notre sali groupe Nangai et il fallait commencer d'abord le premier concert. Donc le premier concert est qui au Betiango à Napalme Beach et Batbaye, Sepeli, on a passé un très bon moment. Voilà. Donc le but c'était ça, commencer d'abord le premier concert. Oh, mais la musique, on a écouté une musique, est-ce qu'on a remis les chanteurs? Mais la bande de musique étant chanteur, na zongi, na kena batterie, c'est qu'on a zongi na chant. Ça la musique, na remis ma santé, na la musique. Bon, banaki une karaté, tout ça la carrière, et carrière tout ça les arabes qui chassaient, carrière tout ça la pour l'Afrique, pour l'Europe, na fanda déjà na Paris. On a un mboka nanga kisasa, na banda groupe nanga, tout est bandara awa. Ndobi ba misu ba bakata nanga na ba misu swana te ba misu swana pe bazanga te. Na kipe kishasa na sala ipe makelele te. Na ngeno na sala groupe nanga, groupe to travailler dur, tous en a capacité à livrer concert. Commencer ya premier concert na biso. So moi ba faillite ezali bani ezana sur assister na concert. Conseil peut repérer sa biso, conseil ba fanatique et ça qui tout évoluer. Donc moi na so bandi tambola so zo koya, ba tu ba ka moi pas danger te. Tu bani ndo sala groupe, tu bani ndo beta ba concert. Katoko ma bon musicien, ba benga biso na ba production tout beta. Voilà. Donc tous ça siko capable de se prononcer qu'on a tous un groupe to beta la musique, ba on a besoin de produire biso, ba promoteur, ba manager, ba sponsor, ba tout ba sala marambo ezali eza autant l'ensemble ça na biso to invité bango. Donc auto bandi de bien carrière. Donc c'est ça yangai. Donc ceux qui par exemple les guitaristes à Monica Okogasu te accueilli na otiga la rare. Voilà. Na 5 ans magazine
Chassa oyo ya biso pe on va promouvoir biso artiste oyo na bandi soutien na bango oyo zala bien so tomati to sala pe ka publicité ya magazine na biso voilà ya Jimmy oleki nao soutien on a sengi merci na moni pena équipe ye et a concert na suka na sali pe interview na merci merci on a appelé au peso merci donc bon continuer pour aider les jeunes continuer pour aider bana kitambo continuer pour aider bana kin ya yo ke liboso na ba personnel nyon surtout ya magazine qui chassa na biso tout ba ok liboso. Merci beaucoup. Merci na attention pe fidélité au bozo lembate kopé sa magazine na bino ya lelo ekomi na suka to kutani na rétrospective oyo Julie Biuma a représenté bino lobi pe boye bakaka ke Kinshasa et l'équipe.